Saratola TV. Ndenga kosi biso ke andaka ndaka faire mtera mulili ndengwana. Yokota kuna. Ah, ya. Tika. Saratola TV. Une douleur peut se lire dans l'attitude, na elonya mutu, etc. Ça peut aussi se lire, mais ça ne justifie rien. Mais seulement il y a quand même des choses où ezalaka na culture na biso ba africain, il faut to retrouver na matanga. Simbi soit ozo lela soit to lela ti. Saratola TV. Il y a des vols oui, ça va. Ça a pris de attitude de pareil avec tout qui va aussi faire des choses. On a bien bon, tout le monde oui, bah oui, dans pays mon oui, ils ont empêché la vie. Pour ça c'est calme. Ça n'est pas calme. Ah oui, donc Gandhi wana Kim sore utina Gandhi. Saratola TV. Famille. Tu comprendre que via Zarané partout, bon, pêche à gaz en compte. Mais Kofi a Moutama, ouais. Ah, Kofi a bio latama, ouais. Oui, c'est problème T. Ah, Moutama, ma souris Cindy dans les la maman on a été. Oh, ça qui wana. Peut-être que le vieux, quand on a lingaté, bah tu vas approcher Cindy dans la ville normale. À veiller, peut même que Tina ma famille a été. J'ai mon cas d'enfant d'appeler, parce que ça se justifie pas. Oh, les la maman n'a pas libre, n'a pas mouvementé. Quand on a mon bali payé. Et ben nemi ba vous avez bandé aux salatés soit à se déplacer, à notre tic forcément mon temps à payer nina. Saratola TV. Sali caprice. Bisbilo ya sali wana bo basi basala. Kolukaka bacha oka esika batu baza. Basi nde barabisalela. Ase mamba garçon princesse basala. Ase ba caprice, ba fier, maman bondela e. Baluka basala bu ali muke ye wana albonga na sali vidéo alati ba mona ngaye yo na ye muke abonga mi asali su vidéo ngaye na ye. On benga wa tuti monzele. A tuti monzele. Abongi si sera lembi veste tie polo nyo so ba changement de fréquence. Changement. Eza mamu basi basala. Mais abenga batu batantine fani. Ya lobe na batu ke ya za mawelisa te. Ba fali ni baba mawelisa. Ba fali tout ba signer ba contrat to moni ni jour, ni photo, ni image. Mais kaya ye. Pour tout contrat, c'est important ka photo, mbangu ko sa ba vidéo na bato francophone ka poala kisa. Ya loba ki ya complexité en wayimba na français te. Lelo akomi même rappeur ou ya zobenga UPA. Saratola TV. Mais Gims a bien fallu grand frère. Moi ben a fait référer donc des petits fallait comme ça se passe. Ezaïte ateka beaucoup vraiment. Ligola via ya visibilité. Ligola super tembele. Boya lo banda ko boya yo comme odemela ngozo sango na retard. Oyo ça non ba dans retard na ba gali garvin na ba inos bi ba na charisme. Faire na banda vande na ba tu minu ka libanda. Il est gentil, il est accueillant. Ah, bino. Oh c'est ka makasi bo. Accueillant. Kende na ndako ya Saratola TV, la chaîne qui assure, Ferré. C'est pas possible. Émission c'est bandi la route. Ça sous dans mes extravagances sur ko sala raté émission bandi. Kolala kolamuka. Tomoni musicien monene. Lokola Ferrego là. Musicien monene. Lokola maître Gims. Basali collaboration na bango, basali ba vidéo na bango, oh ils ont circulé na 4 réseaux sociaux bandeko nanga. Mais partout on a retenir kaka. On m'a dit sauf fallait okumisa petit fali ninga zala na petit fali. Petit fali. D'accord. Ferré. Bandeko, on va essayer d'analyser. Tolobela 2 points. Tolobela sujet à matanga. Ya maman Basindi. Wa uti kotika biso que son âme repose en paix.
mais biso to le kaka na biso bevenema te ata to sane to beti karate to zongaka eza na makambo photo solo la to sala moi analyse na biso le rôle ba professionnel sur matanga ya mama ya Cindy to moni ba carré betami kuna fera beti vieux Félix Oazé kwa kara et puis to moni absence totale ya ba musicien ebele ya RDC to éviter problème ango ezanini to on appelle le boko ezara bijou ke zongi Cindy za somme et puis to lobe la rencontre à faire rigoler na maître Gims et puis faire rigoler Robeta wapi au juste tisiko ngana oyeba na place faire à Robeta te akoya Robeta place ba cédé là qui est poste pas fali est-ce qu'ako prester na stade de martyr tozana ba point d'interrogation maintenant lingana analyser ngona bandeko nanga o tozana ba on a kata plateau Demer Nyangi Demer Gola pardon Demer Gola et puis Bevolomide Bevolomide you know Kolomide et neba te on a yoka wana ndeyo viens nga donc Bev Olomide na Demer Gola mbote na bino Gola Mombaya Nandimike Mombaya Toko mabata tourner la date de émission de pièce Sarah mais ya mabiso pour ça faut dans la démission boy donc risquer belé il y a tembo là na cortège biso te so on a oncle tu vas avoir oncle. Bonsoir à tous. Tout dépend biso, on espère que vous allez bien. Biso ça va, francophonie. Au fait, n'a sûr que babosse un slogan. Faites pas la francophonie chez vous, souriez. Parce que nous c'est qu'on est francophonie, on est les makasi. Na c'est pas non. On est là comme de la théâtre mais ya no mambo seka comme elo mobima ba impliquer ta ba comédien te ba ida na ba de ça na bango oui que au côté on va siko de mer ba comédien bazate na ebité pona ni papa Lombe ba isobe ba ça va vite de loin que ba te ba ça si ba ka ba sport bon vite fait quelques ans mais ba tché ba on père na kata ba programme te mata côté moi ta ya humour ba c'est que ça ta batu ba créer ba ta na clôture mais est-ce que éviter que ba humour ba de na kata tout ça ba to ba c'est que ça na kata francophonie au monde ba ngote kasi yalmo ba ya bisot fere mais bango te ba personne appropriée ba foutre là on caché to zo ba te ce n'est que les musiciens pour isoler ba comédien enfin bref to pesi no rambote Bevolomide tu okufe là vraiment maman Cindy tu okufa que son âme repose en paix impression na on a nous et kota la matanga nenge salama qui malgré batu balobeli yango te mais toyebi moi ba kwa kezanga te na kati analyse ni noko sala. Non, déjà, il y a le Bosso, le Vezali, qui présentait sincère condoléances na Cindy Lecoeur et puis na Kofi Olomide pour ce qu'on a cadre à beau-fils, on va perdre belle-mère. Donc, et puis na famille mobimba quartier latin et puis na famille mobimba Cindy Lecoeur biologiquement. Qu'on perdre maman, ils ont perdre être cher. Donc, maman, ils ont mouton tous aranaï tout le temps dans d'accord. Papa des fois comme ça qui na musala, azon attend ça va air mort tardif si to lali, mais c'est avec la maman de Tozarana, Yazolamba, Tozomonaye, Ermo Landinga dans cet foufou, na Tumbolié, Ermo Pimelinga Biloko. Donc avec la maman, c'est vraiment un peu plus d'affection quotidienne mingi na maman qui na papa. Biso tokoli na banda weza que papa so aye kaboka klaxon ka mutu ke beti we bino to bokimi. Mais en aucun jour ezaki maman so aye bo uti wenze bo kima e bo ke zo ya mbe welinga nini. Ba papa so kala ye bo uti musa zo lando yise welinga nini. Pour banon nde nini. Tondo kima. Donc sincère condoléances na e. Et puis tout ça ikambwana ya pasi ya matanga. Mais problème est encore parce que Ezali artiste à Koufeli et Cindy Aza artiste à Moukete, c'est pas la moindre. Aza quand même l'une des grandes chanteuses Yambo Kanabiso. Il fallait remarquer Penza que corporation même il y a des musiciens assister de près ou de loin. Tant de loin, les lots mututu dans le téléphone. Attends-moi poste. Attends-moi vidéo. Tout le monde a Kofi so ba Kofi Kofi à Salarango. Kofi à Salarango. Kofi so imuta Kofi là qui n'a quoi assister. Ma Welisa. Tala Natina Matang. Non, vas-y. Hein? Non, vas-y. Ma Welisa. Allez-y. Non, bah non. Mais est-ce que Yopé par rapport à Olomide,
keba malgré batu ba obeta karabo ebo nazo informé Kofi de Brazza a gagné procès donc mutuno sa komi be ganda lingi na mboko Kofi de Brazza a gagné procès mais apparemment batu balobeli yango te pour francophonie penezo dominer papa ba kende tozela que les visiteurs puissent papa ba kende ya ba dossier belé wana kutelo te OK mais oui que vient auto kufa la belle-mère kasi yango tozoloba Kofi Olomide a Zalaki touché. Au moins même que Zalaki peut assister quand même na Wazé quoi Zalaki wana na Moni Gali Garvey faire ego là qui n'a quoi assister Kofi Olomide bon après pour faire ego. Gali on ba ba na Kofi kane ka. Mbokelengi. Ba yemba Mbokelengi. OK Mbokelengi Zalaki Gali na Kofi. Et puis l'album il y a Gali, Kofi peut ba yembi sous na Kofi. OK. Donc faire on a comprendre bien. Moutasali rencontre Gali Garvey na Kofi na faire za Kofi. Ah, t'es inspiration. En tout cas, c'est pas d'inspiration. Bon, après, tu as mis la musique, hein. Ouais. Bah, tu as pas JP Kisté. Peut-être dans les réseaux. Ah, peut-être aussi. Okay. Donc, c'est ça. Donc, comment on appelle présence à faire et voilà. Bon, il y a faire déjà, je vois qu'il est très normal. Pourquoi? Parce que tu as un gigo la Koufaki. Koufi, tout le monde qui est dans Matanga. Ayaki. Donc, faire. Et va faire un solo. C'est quand. Il y a Fali. Mayoka na muto azwa pour remplacer Fali na quartier là. Ma inspiration na bino su pas na bino. Fali. Li comme nini. Malgré ça. Aka gouvernement mal à l'aise. Mais nini susu. Tonton Bev non senga nini ngana na silo lobaki. Tonton Bev là. Senga senga ka to continuer na inspiration qui matin. Non senga les mamans na régie et puis tozonga pause à inspirer au continuer. Ask. Tous les cas. Saratola TV. Nzambe. Atuna ngana mutu abuzoba. Ferego la quota classe. Yekola neni basu bazana ba réseaux sociaux, comment on entretient l'image. Naza mutu abuzoba ngai. Ferego la quota classe. Parce qu'il y va de ton intérêt. Lelo ko yemba ya pamba ne suffit plus. Kozana mungongo makasi na malamu ne suffit plus. Lelo il faut que tu t'intègres dans le monde moderne. Monde oponi à showbiz et là ba exigence est belé. Mwana wana nani Fanny wana. Mettons ngana yé. Ya longwa git. Un mois ya raté. Batutu ba yebi. Poni bon ngo maquiller histoire. Tant ngana yaki nini orchestre wana. Yé un mois à longwa. Au moment qu'il y a un problème, soit il y a un complexe d'infériorité, ou soit il y a un problème moro, il y a un talenté, ou bien il y a un problème de moutou soit bien té. Et puis jour où on a to solo la wana banga na Sénégal, vient na papimba, ba sala fête na Sénégal. Ne to solo la igaka. Yé. Jour où lingo doit faire na quartier là tout na fali oui ou non. Ah et biso atunanga to ndo beke beta na Sénégal. Na ba oui bien sûr il faut y aller mbarabia fakota. Fakota orchestre. Ngana webisa no webisa Fanny Boy. Ngaite. Nazo répéter bien. Ngaite mutu na tindia ge imba na français. Tozaki surpris biso no soto yoka ke ote album eza su yango te album ekomi na français. Ozomona? Album ekomi na français. Eh, dynastie comme en français. Ngate mna tindia ge imba na anglais. So come on, see me. We fighting Corona, Corona, Corona. We fighting Corona, Corona, Corona. Donc so sali ba plan na yo esimbite. Siko ba ebise ke note oh yo neni ya ko magabu. So fera na kinchaza ana neni mwana mai wana. Ana kin ndeni baloba ndeni ko moi fait ma fif ndeni moi avant kisasa training moi avant sala ni oh yo sala musique na yo ngane na dabo to yo kana pena lelo do so sala émission sala effort web sa journaliste on a ko tuna ngama kamuna yeti do nenga na sala boza pena ke no nazo répondre de yuma na papa na mwana ko mwana mtabana ine to tumbo la fere amoni ezo simba te na ke luka na ovie na ke no luka vie to sala association total ndenge epesa aki aluki vie na ye wana su grand yuma lisusu do ba yuma na ba yuma bakutani. Ferego là, intègre-toi, entoure-toi déjà bien, fais ce qu'il faut faire le lot de la modernité. Saratola TV. En tout cas, heureusement, hein?
Les paroles, tout s'envole. Mais les images restent. Côté de Bilabi, tout l'album est comme en français. Tu dois même continuer là. Non, après. Ouais, qui quand même temps. Et puis, il y a une gerbe de fleurs. Donc, il y a posé et puis la considération pour honorer Molimo et maman. Il y a belle-mère. Il y a belle-mère Nabiso. Belle-mère Nabiso. Mémoire. Mémoire, il y a belle-mère. Mémoire, il y a belle. Ah, mais bon. Tes mémoires, bon, ça va. Faut te lever. Ah. De merde, tika. Tika Nora, tika. Après, comment on a présence, il y a des musiciens, la majorité. Il faut remettre dans la question. Relation à Cindy les cœurs, n'a pas des musiciens, ils ont rendu c'est ça. Solo laka. Ba solo la, ba yebani, ba kutanaka, ba kutana, to ba kutana na note ba yebani te ba mona na ka na TV. C'est ça. Ozomona. Mais au-delà de ça, ils ont écrit au Moutouté, à ça moi poste, moi ni. Oh, attends mes condoléances. Jiba yebi Cindy forcément na TV. Mais ce gars, je vais m'attendre, je vais zangita ça dans moi poste. Oui, Rasson, bande ko belé fali kuta uta na quartier latin, tout le monde y va. Ben changement de salamité. Na biso c'est pour na likamama ni kendenga bimisaka Cindy pour na mamba fali. Nzo le kango. Oui, place ngana komi. Oui, par exemple, les cas la communauté la biso na donc c'est maloba. Oui, tangu gigo la hôtel ko kufa que son âme repose en paix. Fali pour pas à présenter ma condoléance n'est-ce pas? Sko na kama bagolo ba sala matata ba silika ka po ba lingeka fali fula fera comme ra faire gola. Nda comme ra Hervé ba sepela te. Babi et manque respect facha ta ya Hervé. Afula e kaka. Comment on a Hervé donc muto a affecté Zaki Hervé. Donc des questions toujours se poser déjà on a kende koyemba na femia ba uto kunda ndeko no akiyemba na femia parce que c'était pas mutakufa ke za Hervé. Ah c'est ça aussi parce que Hervé na azana pas serva ko keyemba te wa faire musicien akenda ça musala akenda ko honorer contrat donc pour nous na makambo mona que même biso bato presse to bandeko yo na carte ya culture ebele ba poster te ebele pe ba yebaki matanga eza wapi lelo na yebi adresse à Cindy parce que soki tozalaki te olomida oloba soki Cindy ezalaki avanda na Montfleury ngo remarquer que biso tout oyo mama mitanga kufara tokendaka ba Montfleury Papa Charles est en Akufara tokenda ba Montfleury wana. Cindy mutakufi. Matanga ezalaki tokenda Montfleury. Te so Cindy akufi toke Montfleury. Mais bino tombozo kasi na koti na idée na bino. Parce que maman na ye azaka. Maman na ye ya wana lobi adresse matanga ezalaka te sika mutu akufeli. Adresse matanga ego zata monsieur pas moi ne sia bala. A créé ki ke maman banga vande sika te pour famille mo ma vie banda au siège na matonge so na bisika ni bazo. Pas de problème. Mais vieille la personne a affecté populaire c'était Koffi Olomide. Yo qui vend ça ya Joniko. Et pas ya Joniko c'est soit Matanga OK kuna ta. O kara Koffi aboka ya Joniko. Muto yo yebi Koffi Olomide. Ya moni batu bano ki ba héritier ba kena Montfleury awa. Fali ya Montfleury awa. Ah donne sens wana. Voilà donc OK était toke Montfleury. Voilà. Soki adresse à Cindy ça. Ndako Cindy na Koffi. Et sika lamba ba pondu wana batu balia ka place na soko kwa kenda. Voilà, on avait déjà du mal ya oyeba pour nous relire ça Cindy koko nde babake bolela na batoyo baolela tenga to zoyer wapi tenga to kende wapi ça c'est un autre problème sur nature lo ba ah Isaac on est lelo Koffi Olomide a sa liste moko mutu tel botanga comme on ngate ba journaliste ngape na za de mer pe na kati tiengi mbaza na kati bato be baza na kati senga yanga na ayo bachaki ote hein ya biso totanga biso kombo na biso toza problème te na koma na ngape Saro Olomide problème te et ça bio baksem na famille sikoyo na kati ya liste nezaki Cindy to beta ba concert awa tala bato via pekisa batanga komonete na presse balobeli makambo Cindy te alors que Cindy te mutapekisa ki bango baloba makambo c'est Koffi Olomide mais qui produisait qui produisait Cindy c'est Koffi Olomide le ko la Koffi mutazo produire alors ki makambo en bien ou en mal balobela te tant que peut na même registre te na ndenga matanga ngalo ko na okana na viete na ko pusa na wana te après ezara mawa
parce que Cindy n'est pas matanga. Il fallait tout sentir qu'il y a un musicien. Même maman Biliabel, Barbara Kana, Banabasi, Tatiana Cruz. Faites tout remarquer. Maman Cindy se présentait avec condoléances. Bon, est-ce que tu peux découper ma coupe là Cindy? Est-ce que Cindy pas postaka? Cindy a posté que maman tient la moine. Apostate. Cindy kenda matanga maman tient la moine à kenda pété. C'est ça. Tous ces pères ici, Bon, après, on va se poser une question. Tout le monde est confiant à qui on a pour assister. Cindy, en tant que directrice artistique, artistique à quartier latin, à Zanakat à quartier, et puis en tant que dans relation, bon, comment on a l'élo. D'où on s'est posé aussi la question, bah, tout le monde est même battu, c'est une polémique, vie, comment on a matanga la tiboye, na matanga balata raboete. Atibuta couleur nini? Ok. Comme mon code Scarpin. Des mots Commodore rouge talon. Après bon. Sopi bijou na kingo. Voilà na. Vieux boulot. Ok. Après ndenge Kofi bazui matanga bongo. On a habité dans ndenge ba africain to ba congolais. So bokilo Kofi bakata butu sokiti. Bakata nani so? Bakata bokilo. Et ça ma wapi? Oui colonie. Pardon. Yo kufela te. Eza bongo te. Oh bakata sokiti. Et kola bakata bokilo sokiti. Yeza rapport ni na mutakufi. Ah. Eza bongo te. Bakata ka mwasi. Yo souci neza ka balongo avec perruque. Ah oui mais papa bebo. Pardon. Nazo ba makamusu. Ah mais mama na makamusu. Donc yo ne ozala o sepela na perruque profiter. Donc yo ne oza bo souci na balongo la perruque coffee. Na ibisi bongo. Yes. Nazo ba makamusu. Si wana o ke bokilo kufi bakati bokilo. Et où tu vas? Ezala kao. Bakata ka mwasi o kufe mobali. Ah bongo. OK. Donc yo ozala perruque penda ya vie sepela wote. Viens na bomba perruque ya Kofi. Viens na bomba mutu na ye wana ninga bomba mutu na ye wana sepela te. Poser question. Batindo. On a kala, tu vas rendre vivre dans quartier latin. O lien ka balongo avec perruque matanga. Bon après ngesa bi mabete. Pour aspect selinini. Eza rapport na couture. Ya mabete. Ala ta perruque, ya mabete. Bala ngokuta zo kwa sima ngotel ke pasango ba otuna e. Yo na relation o sinda la sanga de ambal na e. Sinda la sanga de ambal na e. Non ba sinda ko loba te me balongo e superi. Ah olingate? Olingate? Idée ne utu. Te zaye bien. Ni muto beta so ali bala neza ka sokoko. Mais sokoko zaki wana. Attaché de presse. Sokoko zaki wana. Assister pena mama si. Ya couple na bango ezaka longa sokoko. Parce que yende muto ya ko asime libala wana. Donc ye mukolo nzoto. Akoko loba te? Te azaki bazaki ba mbele. Azaki pembe na sindit. Azaki le quoi chef. Peut-être. Ah. Oh yo so que de kufeli o va pas mais que de te. Que d'abord au bal yo pesus. Ah c'est un problème. Problème c'est que au consoler mutu. Temo sara to la moni matanga Cindy et leki ndenge leki to matanga ya mama ya Cindy. Matanga ya ba Cindy je voulais dire ça comme ça na bosani ba. Matanga maman Cindy leki ndenge leki to komisi nzambe po ya za mettre à temps na circonstance. Ouais. Et à permettre que comme aboyer si on des aboyer vie na Cindy ba obeta pas na même équipe ba on so ba orphelin de père et de mère. Ouais. Et ça fait très mal. Cindy a aussi fait à papa kalaté et ça elle a 50 ans que ça qui a fait les sous maman toujours les lavements na Cindy te présenter ba condoléances ou ya présenter à batuté et même biso te présenter ba condoléances au moni so ozoki ozokana nto e ba passe ya potate Cindy baninga ba kufela ya tala kana musika ya zui ya elikama omoni atmosphère ya matanga ya Cindy et ressembler la vie où ya ndima ko vivre pembe ya vie bolo photo lo ba yango bongo faut pas tous à la surprise ya ke bananyo ba yete bananyo okuna ba c'est ça. C'est ça. African Batouté, ah bébé. Ah bébé, African Batouté. Ouais, ça a 42 ans. Ah bébé. Job Lobaleka. Ah, ça va 42 ans. 42 ans. Il y a Cindy. Oh, il y a petite sœur, il y a Sila, tout ça là. Génération Sila. Génération Sila, est-ce que Sila va y aller à Bango? Yes. Bango de Baolanda. Bango de Baolanda na Sima, oui. Tanto bébé. Tanto bébé. Oh, nini. Oh, nini. Non, mais la poto on a été. Oh, yo lobi na nga na 42 ans, on a bi ah ya Cindy. Petit âge. On est beaucoup mis au génération ba.
musika te ba après c'est âge mona ici péchant à l'anniversaire na aussi 43 ans bon ba ngote ah bon ba ngote a aussi 43 ans Black Line joyeux anniversaire Lelo oui 43 OK eh baba baninga ba génération ba soupe ba ko s'appelle ba génération na ba héritier pe je crois 42 basa ba baninga ba génération 50 ans te na Wikipédia ba fan ne ba ba jani pardon c'est dans cet âge mon fali toi maman tanga s'il vous plaît Azaria fali na habité fallait à moi à 77 il fallait à 77 bon si la bobi 77 ba général ba âge mon ko toza ya fali yo bi na Wikipédia ba 77 c'est gars âge mon fali ba salit est-ce que la carte de naissance bon tous on a mambo to ande koloba donc na bande koloba ke to be vrai tiko yo mu to pesinga sangwa âge okomi bon dans la salle mabe na kamwe ndeke bino wa batu mabe ba pesa rabino likambute en tout cas le respect non mais c'est bien au meilleur il faut que c'est oui bien chimène follow imba imbi for me c'est pas fali voix féminine wana bon on na groupe WhatsApp bon on a Cindy na ba meje donc ya Cindy pe ako des mères mukolo maman c'est sanga bino n'était mérité to benga kata yaya pona ni to benge yaya aza yaya pona nini baba kana mkuto benge na kombo et nous tous ensemble baba kana mamko ya Cindy te mukolo Cindy baba kana c'est 50 hein 51 50 na ya sila baba voisinage baba voisin ba pépé donc en tout cas non mais j'ai sa bénédiction hein amen ya bénédiction photo ça amen et la humiliation ba ba kota complexe à âge c'est ça et ça n'est pas mboni comme ça 50 ans ce n'est pas donné à tout beaucoup kolo oh ya moni biso notre moniteur ah oui neti Kofi 67 hein je crois voilà donc c'est ba pe ba loba na ba on ka pamba ke ko faire mu kolo makasi bana ba et puis ba ngwana nyoso ba se maintenir bien il faut pas leur 40 60 oui ba ko bana talagaye donc j'étais en train de dire parce que tu as avancé une réalisation ça absolument signal que maintenant à signer les correspond à la vie où il y a une qu'on vivre premier la vie attitude à signer za nini na o état libatu mususu biso nyo songe to la boué to yebi que atos na manager mais ça quand même na limite moko bo OK et ça peut relation yo poso créer parce que ça peut na besoin peut ba lobela il est votre signer à roi Jack Love no orchestre héritier mais sauf que il y a peut-être na poste à directrice artistique mais azaka ka chante dans orchestre mais Cindy différence entre elle peut-être na Jack Love parce que expérience carrière professionnelle na unini est un peu moins différent pas moins élevé mais musique mais autres kamaté parce que aza coincé akanga mesika moko vient en temps normal la lingate Cindy approcher batou yo za chroniqueur za ya mwanso za mobile pembe na Cindy osani tokenda matanga ya mama ya vie bololo to uta mess ta cathédrale to uti mess toke siko na ninyo na c'est de nos chité ça to ndeko et ça wa chinois wana en face à PNMLS musée national donc comment na musée Cindy yo poussa pembe na Cindy ata photo via linga pas caméra Cindy oui à ta photo viens l'ingam approcher Cindy te à toi c'est bonjour en boya yo on imaginer que tu renda au lia na showbiz na pokwa na ngo Cindy te ma pas que se servir baboma minda ouais na showbiz baboma minda ko ba diminuer intensité à lumière parce que Cindy a un taliboso que se servir na ba vieux et puis il fallait que tout le monde baka ta caméra biso to bibi so to yako accompagner matanga biso to yo ozo ba image bo pesi so rendez-vous to ya a atakutu mama président so que to ozo image te tino 16 ans to ba luki to kenda ozo mon nani journaliste aza na poto nani azaka pe ba faire wa kenda otika faire na concerne mo boezaka na Côte d'Ivoire Kelly Katenda auta koloba ba panzaka e caméra parce que abanda ko luka na concert mo fait ko fait que ça ba répétition mo na poto wana ano luka pousa na so pe pembe ya Cindy so pe pozo image so pe pas ça bonjour ba panza e caméra asala ngo be mission loba via linga Cindy presque pembe na Cindy te alinga batu pembe na Cindy te pembe na donc
Cindy aza le roi baba Cindy le baraté le roté le baraté kaeka na ndenge via olinga te que les ba présenter kana ndenge via olinga ba présenter c'est comme taza en contact na presté yemo pe de ndenge ni a fournisseur ta be forte pour on peut ça ta ba tout bonjour bon pour ça net ndenge ni muto aleke pa ba Brazzaville ko expliquer li kama profil de Brazza zolo ba soku na koti na live kapobino ba Brazzaville donc ça za biso ba amatate alinga ba Brazzaville ba ke le lycée maman soki biso to kena matanga ya mama ya Cindy te à peine même coup tout que tu as courage dans le bilango lelo c'est à cause de toutes ces choses là Cindy n'a pas de bonnes relations avec la communauté et ensuite en plus de ça na vie pe azara na ba crise na ba ndenge na makamuna sala makamune mo créer ba conflit ba rankine ba biso tout na ba liste Cindy oza pe sous pembeni ne nyo c'est sa société to sa ndeni to ke na oka na kati ya rythme wana yango moni que média et accompagner Cindy te fait ba benga belenga Congo ba benga ka ba chaîne ba benga so au soulever Elengia Congo. Tu t'imagines Cindy a dans matanga mais blanc na Mosaka ça la mission Otumba Fali. Fali pour na ma francophonie. Oui. C'est mon ami a tindi nga balien. On va na balien blanc na sasi Fali. Oh mais bana matanga. Bana matanga maman est directrice artistique na bango kufi pe maman ya moi si ya patron. Mama Waro. Mama Waro. C'est-à-dire na même bango moko en interne. Ozo monde vieux pe a créé pe ba binemi na ndenge na et na milieu musique ceux qui même kutu bato baza ba communicateur baza en bon terme te siko bon ba milieu musique Cindy bosi bo kaya en contact na artiste féminine nini jamais même Barbara Kanam o a commis lelo DG il y a FP ceux qui sait makama ba forme de promotion culturelle ayi matanga nete basi nyoso bayembaka na basi ya banzembo nzambe na basi ya banzembo mukili mutu akele sa Cindy azate. Quelles sont les relations que Cindy a avec les autres humains de la terre à part son mari aujourd'hui qui ne l'assume pas publiquement Kofi personne mutu na relation te yazaka na mobali ne akana mobali ne akana mobali ne son mari est le centre de l'univers de Cindy. Mouton les lycées cahier. Il faut qu'il belle sœur nae Mama Rifa. Mama Rifa était. Mama Rifa est matanga. Tenga na kasa au foot à billet d'avion à matanga. Ah Mama Rifa tika baje. Et tam sous ba occupation. Biso bosse na so ba condoléances di l'histoire ni écoute à poster te. Mama Rifa était pour année. Biso tozoe ba toto Mama Rifa. Mama Rifa était pour année. Ce mon ngana Mama Rifa. Mama Rifa ba était. Et ça ba to belé ba était. Cindy tanga kota quartier latin. Mais Mama Rifa nde shukinga. Quand Mama Rifa Sandra Kaza di pa était. Et na Sandra Kaza était. Namoni ya matanga tamoni ka ya Laura Sokoko. Ah mais ya peut-être bazala. Ou bien peut-être ba filmer ba tunyo sauter. Peut-être ba filmer on sauter. Ya Laura Sokoko nda fidèle aliara ba pondu pambate. Ata pena fidèle. Il fidélité bani bandeli. Photos zanan. Autika okabwana ba combattre. Ah ça rappelle clarté. Bon, toi clarté on a biso to oyeba te mais to observer na. Est-ce que sœur Marie a comment on aimé j'étais comment Marie a se présenter mais j'étais en présenté ma condoléance to moni en moni page na. Bon, après ça, on a qui ça la base. Ça qui maman chala mwana pe ça la base pe ako poster na retard et tout. To éviter to vérifier. Ozomona. Dans ma kotaka. Fallait kuta na kin. Fallait kuta na kin. Fallait présenter faire. Ata ya likambo ya le sida est là. Fallait présenter. Oui, ngana donc moi tant le bife ngana kuna donc on a bi fallait imba na faire. Nzanda imba pe na Cindy. Aema na Cindy. Avant que Cindy akota quartier latin. Le sida est là. Mais attends un souvenir à terre on a appelé maman. Attends un souvenir à sida. Il a présenté ma condoléance na Hervé Gola. A présenté ma condoléance na Hervé Gola. Pour on a présenté ma condoléance na Kandi. Kandi comment mboka ça Kandi? Kandi. Toi ba pe Kandi le cœur. Kandi le cœur. Ndé comment mboka? Comme de Olomide. Bon Jos Diena. Jos Diena pe wa zalaka le quoi chef d'orchestre et puis moi na Changu. Ouais, moi na Changu na Tibango. Ozomona. Et puis Jos Penda il fallait qu'il penda présenter ba kono. Po yeba longola e po na Cindy. Musala ekufa. Non mais quand bango temba tu vas embelé maman Biliabel coup. Maman Biliabel. Aza pe na kina. Musique féminine na minute a présenté pe ba condoléances te ba Jangu ba to belé bazalia wa soto bito landela. Tout ça c'est quoi? Il y a le fait que dans le milieu musique va climat mais il y a aussi le fait que na ba relation vieux azana on a battu. Na ba relation Cindy a tisaraté na battu.
nyonso wana esangana esali ke bato baye kosunga ye na kolela maman te ozomona ce qui veut dire que non en fait bato baza il faut toluka tobongisaka na bato torepare na bato tozala bien na bato parce que motu nyonso ntango biso so tozala na vie normal tokanga baporte ya lupango mais so moto akufeli au moins lupango wana okuba tikaafongola te bofongo neti lupango mo eza kote na so otokufela mama yoka population bafongoli lupango tokanga lupango eza nde munene boye ya nde na ndako kitoko boye et puis bato malonga jour ana toyo yeba parce que awa bato bazana na mwa mukie na bango pomi tuko tomoni wana jipo eza wana ba n'importe quel car mo ase wana bimano mais ni connaît so ba permettre so te mo lupango na bango ezara soit policier à libanda soit sentinelle à libanda jamais au monde lupango wana polele pourquoi parce que so muta kufeli bati apporte polele pour que mutu nyonso akoya okabwana bango mawa po matanga bapesi la ba pesa ngo invitation te mais loko nini motiva batu baya ngana leka kande na l'équipe na leki na kotite toyeba na bango te to na contact so la raté to pesa na te et loko e motiva batu baya ko lelisa oso kufeli ezata attitude ata bonjour au pesa batu na quartier et ça la ke batu to ke ata ko lelisa muninga pesa na biso ata bonjour ya pamba sindi na média nana ndenge ya professionnalisme tout le monde a quand même contact na mutu te tout le monde a ta mami lela na matanga te ah oui mami Jibem Piana presse na biso akala même si ka ba découvrir na studio je pense c'était chez JP Kiss bango na mais j'ai ba découvrir bango na pas quartier là peut-être que batu mususu bazo discrètement bazo filmer bango te peut-être un message mususu pesa ba mususu pe ba ça peut-être par message mais faire Koufeli tout le monde a na réseaux sociaux une personne influente soit Koufeli au moins ba relayer ba présenter ba condoléances et tout faire égaler Garveil et Oisé quoi c'est signifiant pour quand tu épouses une personnalité comme le vieux Bololo et quand tu es toi-même une artiste quand même assez connue qu'à 3 personnes non ça suffit pas demande à chante baya manda zonga déjà même clan Wenge ba monani JB oui tu faire le clan Wenge te clan Wenge moko ko kite ça signifie héritier commence par deux héritier zalaki Fabrigas Binafilé tout le monde bango te et puis pour toi si ça na mama matanga batu ba yete d'accord to komi siko na jour il y a sorti accord bato bazolo ba kesindia leli mama na été ba faire rebelenga na jugera na ngai te parce que ngamo na ba attitude ni na zana comme mon frère est décédé et puis famille na biso famille ko mi boaka te o ya te na matanga so mo kuti ba mi boaka kwani bato balinga to mi boaka na mama ta la famille de ma mère en tout cas beaucoup te ba mi boaka ba mi bambana et tout ça ne justifie pas la douleur interne l'amour intérieur mais une douleur peut se lire dans l'attitude, na elonia mutu, et ça peut aussi se lire, mais ça ne justifie rien. Mais seulement il y a quand même des choses où ezalaka na culture na biso ba africain, où il faut te retrouver na matanga. Si ni soit ozo lela soit o lela ti. Parce que o lela pe okangi pe munoko. Mami so ekoyaka. Azaki na manière na emo approprié o lela même si to lela biso son ndenge monté, je ne la juge pas. Ba décider ko la ta pembe je comprends na komo mi tuna talon na makolo te bango bana bala azana talon na makolo to la telle pas passé parce que n'était les médecins en d'autres les à croire qu'elle avait des talons mais azapé moulaït Cindy Azaki trop propre pour quelqu'un qui est endeuillé. On ne dit pas qu'elle devait être sale. Mais toi, on est là qu'on a vu ce mot, toi, là, on a vu ce mot africain. Oui. Si elle a un bracelet à bijoux, na maboko. Si elle a un bijou na maboko. Azena chaînette na kingo. Azena ba bijoux na matoi. Balata raté. Balata raté. Ouais. Okola ta bijou t'es so kufeli. Matanga ça y est ba toi na pas tomber. C'était ta mère. Biso to kozala to ya biso to juger amour na pour na maman na été. Mais le temps que tu prends pour porter les bijoux, pour mettre toutes ces choses sur toi et tout ça, ça ne se fait pas pendant les obsèques. Et puis okufeli maman, bando vandeka na mobile. Mais ils ont assisté. Assisté nini. Et à ma tanga ya famille. Toro
comprendre que via Zarané partout, bon, pêche à gaz en contact. Mais Kofi a Moutama, ouais. Kofi a Biolatama, ouais. Oui, c'est un problème. À Moutama, ma souris Cindy dans la maman on a été. Peut-être que le vieux, quand on a lingaté, tu vas approcher Cindy dans la vie normale. À veiller, peut même que tu n'as pas famille. Il y a mon cas de paiement parce que ça se justifie pas. Oh, la maman n'a pas libre dans le mouvement. Quand on a mon bali paiement. C'est que ça, vous avez soit à se déplacer, à notre forcément mon temps à paiement. Elle n'était pas la star dans sa famille. Elle était la peine d'enfant de cette maman-là qui a perdu sa mère. Sa mère. Donc il fallait que si on va venir ça va nasser. Et si on va venir là, si on va battre mi kuna ba kuna. Mi bali ba vendre dans la bango parce qu'il faut pas préparer. À la place bande connaît bazar. Oui, bacha bana ba kufeli ba parents ba bana bango kuna ata ko bana na coutume na bango to na école. Eza coutume na bango to kuta ze colonie. Yeze école a siko ezarate na Congo. École nyonso toyebi. À Mukongo, c'est quoi? Et bon on est. Eza école ba te belé bana. Oui, ezaka na école ya yemo Cindy te. Il y a Johnny Guazala qui wana. Grand frère Kofi. C'est bien mibali, fallait pas. Non, dans le baquet, ezalaka soka ta bobala. Mais mibali na bino nyonso ba nyonso ba vandi esika mususu. Mais bino bana pe boze esika moko. Ye kana mobali. Kana mobali na kolela kana mobali pembeni aya. Pourquoi? L'homme sera là à côté de moi. Na bijou na nzoto na nini na nyonso. Na mobali ovandi pa la matanga ya bokilo ocheli kolo likwa mususu ovandi. Nga mona ki masha bo. Commodore, tu mona la Sokoto. Image ya boiza. Eza même na ba photo na image. A présenter Sokoto avant d'aki boye. Azaka ernion. Via vandara boya. Azaka ernion. Misu pai pai. Amoni. Na matanga bokilo yo et puis alati tolo polele. Ezaki tiao. Mais via il faut aller comme pépé. Na minta na ki musicien te aki mobile moi na bango. Botele menga na perika bomo lukalamba. Et moi perika faka longola. Et ko bakanga ni na mutula mso un plan. Mais mais chemise ya polele boy ti chenete kite sika chenete soukeli tozo landela to moi que chenete soukia ba ra bon na ko photo ngobino apparemment bobu bangai ya lo ba na ngazo luka na ngai. Mais bon c'est ça condoléance à Cindy force à elle so okufela être chante au comprendre te ngana okufela wala ndinga na sima que son âme repose en paix. Mbinga mobali ya kufi alali boy lelo na sama bele ana 30 ans. Maintenant, muta kokisi do akufa ki tanga kokisaki 25 ans, do kokisi 25 ans lobby lelo akufi. O tata si akaya mulai. O mo pa elo muso ezo fingo na internet lobby. O nde yanga inde sa kitele na ndako na mwake ka obete. On dit en raison. Ozo mo. Ozo mo lobby. Ozo mo. Na moi c'est mobile ba sa pi ba bijou. Bate bah ça les publicités pardon. Donc pour la bino faire épée faire à fond la souki. Zéan on a tapé faire. Te makama souki tu vas la faire. On te paye ça tobi que faire que ça les lots. Ça non te. Ah tu fais bien noir. Bien Laura Soko. Ça va dire qu'elle embat. So ku fait les bayo les so peut faut qu'elle. Elle dit qu'elle embat. Donc bref, matanga ngo bon nzamba zo ka teni wana ya soa wana ya satena c'est na ngonde Commodore à rouge. Il y a des à rouge ma bé moi peut ça sika. Na c'est ya matin. Ah otala ina c'est. Ah tiki boyé et mon na c'est que ça. Donc ala tia encore jour à matanga. Oui ba nene. Bon après ya zane pe musicien musu bazanza na bablo na bango belé benebité est-ce que na catalogue ni ba sapata mundu ezate. Deux ans moi mon code na la ta ya mundu ezate na ba photo. Pour na linka ala ta elo au moins a sorti. En tout cas, mes condoléances na Cindy Leker. Faut tes ya bisoté, faut tes ya ndenge oyo se communiquaka na communauté na yo. En tout cas, tokangi parenthèse à Cindy Leker. Tokoti siko na mambo etali stade des martyrs. Na été tonto bef fait rigolo à confirmer ça à Robert na stade. Jusque là tous en incertitude. Tous les baté faire Robert à wapi. Tout l'année précisément wapi. Na stade, na esplanade, na chapiteau. Toujours battu pour l'anda faire wapi les a 3 places bini voilà parce que na ba sport à faire ndo benga biso to kende na stade to la ba warrior ke to l'équipe bango ne belé mais na ba minute toza oyo tozo mi tout na question na stade ndo benga biso arobeta concert alors ça la playback tout to ke quand la discours ya chef de l'état point d'interrogation so qui comme une esplanade eza monene c'est que to ya pe belé mais so qui tozo ka ke faut beta na kati ya chapiteau kuna
tokobenga bato ebele na kati ya chapiteau nde nini soki bato bakota ebele bakoza ata mosusu 120 personnes. Donc on a une incertitude, on a un problème, il y a communication. Et ça, c'est un problème qui a toujours existé et pas à faire égaux. Problème, il y a communication. Faire égaux d'abord, c'est l'artiste ailleurs à l'objet, l'album est bimatel, boye boye bimi jour en athée. Album est bimana juin, boye bimi na juin. Non, ça régloté na maloba na. Biloko wana et comme on compte en compte il y a makamo, il y a ba date na e oyo, bazo pesae na batuya. Francophonie. Faire Papa Hervé, le mois qu'on a, les respects s'imposent, boye na boye. Et faire égaux le cola, après ça biso, image qu'il y a yo Karabafan nae. Les respects s'imposent, ça y est nini. À se retirer pour joie, respect, pour gagner, respect. Quand on fait comme taper ça biso image qu'il y a yo Karabafanatique nae. Boyo kaet. Oh, ngam na tina ka sa musique en français, ngam na tina ka zombo on a foot à toi qui est en anglais, musique en simbité. Faire égaux là, il est quand même pas une année. On a aussi l'album encore ouvert, international, banini banini. Batunya oui oh. Mais yo te bi ki ozali muto kumba karumba. O tengate ba fanatique na ngande ba senginga. Donc faire à qui maka na sima, il y a ba fanatique. Yango pe ba fan ba moni que c'est que leader hein, ayo karabiso. Papa Hervé longwa kuna ti alongwe. Ouais, au longo sali bien les respects, c'est imposé. Kaka même faire azonge sika ba manka ki respect. Ouais, ba fanatique à faire ba bengaki francophonie franco-PD. Ferré azamwa mobile ya se retira ki na biloko ba PD. Lelo faire ego là. Lelo faire ego là zone avec. Là sous baloba francophonie za ya Macron. Bango ba faire aza patriote. Patriote. Akokota na makamba. Biloko makila te. Faire ego la zongi avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup de pression, beaucoup de puissance na franco-PD, na biloko ba Macron, biloko ba makila. Siko tala siko esika. Moni soko za na contrat. Soko signa jamais contrat na bato. Et que bato na ba yebi ke ba wana pour les lito pour sengi. Ba comment manipuler? Bando sakana na yo. Yango ezelo ko ba sa affaire. Aposta. Obeta wa. Te longola ngo wana te. Obeta kuna. Te chao te longola ba ngo sakana. To mo to ko chayo ah ouais. Pourquoi bato na ba sa bongo? Parce que baby ba yebi ke ti ozawana eza na talent noté. Na ba fort na yo te. O mérité yango te na point na yo te. Baosa no oyo balingi ndo imbalongo Marie Missa mon père son âme Yesu sala nanga olingi ndele baosa la faire azala le banini Yesu sala nanga olingi. OK on avance bilika mu photo bandia pa ba maniola te na bien na lingala faire écoute Gims a yembisi deux fois bandela loka mutaye test na quartier la te tout le monde est testé dans la zamba. Bandela, yo tali en côté. Bis encore. Bandela. Après, vous faites pas mes ça. Après, Toka Mwandé ni so ba commencer à faire ego là. J'ai à ping pong. A comme go marionnette mon robot. O ya Simbia sakana e. O ya Simbia sakana e. Comme il pâté. Et comme il ça bimisa o remarqué que à l'emi dans ça là-bas sport. Parce que azomona que soit sali sur sport. Bon le basusu. Il y a côté. Il a obligé à longola. Azomona. Donc biloko boye, eza biloko zo la kisake. L'artiste est moko a bien mis sa respecter. Alors qu'il n'est fait se retirer, bon il fait tout sentir que le respect s'est imposé. Mais tala lelo respect nanda mwaza qui na una valeur azaki na ngoboy ba meli yango nyoso ba comme sakana nae. Az artiste amune na mboka. Aye mbararumba bien. Ah muto asali ceux qui plus de 25 ans de carrière mais tandi ba sakana. C'est comme si ba sa gaz fabulous bongo, c'est comme si ba sa lango Samarino alors que c'est ferré. Yango moni même ataba Vanny Morgan baebe que bossa première partie à concert à Fali bazena plus de valeur précision et donc ils ont manque à précision parce que Hollanda vidéo même ça il a Gims à l'objet à Robeta les 6 n'esplanade les 6 n'esplanade et plutôt les 5 les lots n'esplanade après si président bien Robeta n'esplanade faire pe na même vidéo binga pe na Robeta les 6 mais wapi après c'est si Robeta parce que yé mon petit et si kaza on a si azo bata Robeta wapi c'est un problème c'est un problème et bandi wapi na ba organisateur ba yé na système moro boy ba chef faire wana mais bazo baté ba bete journée ba bétiser les 5 est-ce qu'aboy aboyité andi oui bien on les opposé problème faire azaka na date na les 4
Tant on s'est retiré, on a vu des tikali, bah côté déjà Ouera, bah côté déjà Fabregas. Sur Ozongi, moi on a les 4 résaltés. Ok, tant on s'est retiré, bah côté Ouera. On remarque, là il va bêter les Fabregas na Ouera. Les 4 résaltés jours à faire. Mais le roi déjà au Kendaki. Baché Batou. Qui va à la chasse, ceux qui perd sa place. Il a perdu sa place. N'est-ce que Zongi wana boy. Naye morondenga yaki batuni olingi nini. Donc si je comprends bien, fallait à raison à céder place na Ferigo là. Mais fallait qu'à céder place parce que faire ça na place té. Fallait tali na sina betaki moko. Moko. Muninga ndeko. Azo telenga. Et robimanete a betité ça bien té. Té azo telenga na libanda lola. Donc il faut à kota. Yango faire ko beta les 6. Mais les 6 en wapi. Parce que dans mon aura ferré esplanade. Dans mon aura ferré stade des martyrs. Bon faire un bête ici comme prometa qui wapi. Ici comme prometa qui est eux amis. Toko tanga lettre ya ferré ya souka publication pour faire changer les publication belé mais tout temps non ya. Tout temps public. La dernière publication. Ponga na lukana ya place minute la réalisation bolo batin. Bolo batin. O kaka bo to kata. To comme dans la souka. OK. Ferré. Vous bandé au tingesi là. To bandi. Programme officiel. À publication il y a un jour. Oui. Le 6 août, nous serons à la clôture des 9e Jeux de la francophonie au stade des Martyrs pour les discours du chef de l'État et remise des médailles. Point. Batu ba otanga point wana te. Est-ce que faire azotanga makamba public? Point. Nini? Point. Zonga ne de. Na bandeli. Oyo bazo expliquer biso makambo esala na stade des martyrs. OK. Faire égal à les padres. Nini na officiel. Programme officiel et définitif. Définitif nga saka ya souka. Modification ya souté. Le 6 août, nous serons à la clôture des 9e Jeux de la francophonie au stade des Martyrs pour les discours du chef de l'État et la remise des médailles. Point. Pour battre ça en classe ici. Phrase est souki. Virgule des eaux continue. Virgule des eaux permis de meliso. Donc cérémonie Rosana stade des Akaka. Remise à médaille, le discours et chef de l'État. Point. Tu continues. Ensuite. Après stade. On se retrouve à l'esplanade du Palais du Peuple pour les grands lives de la clôture des nuits de la francophonie. Donc faire Robeta, esplanade. Esplanade. Place Morana Gims. Robeta na esplanade. OK. Ozomona. Nyoso eza parce que to link otanga te. To yebi pe otanga te. Par exemple, nous sur place baché virgule yazo continuer OK. Ah, ça la phrase. Exemple, nous sur place baché point ya landi simbala moko. Oui. Na ndaki ken piano lobi na seki fort. Na éviter azo inspiration na abi. Na été sur mon vidéo na wapi. Abi j'ai offert à Zagina papa Isidore papa sié ba contrat soki ba pesier contrat atanga a signé yoka ken piano abi ndeko na biso feré ezaka so Alexis Pachboy a signé Alexis Pachboy a signé atanga na tsuka yo suka ba boa les 4 Kena ndenge. Non mais c'est clair parce que so total na munoko ba golo atona munoko atresi parce que non c'est moi morceau na atresi ba la biso en poto qui pena na kochité au moins atresi azo confirmer que ba kobeta na stade des martyrs mais publication ba komeli biso za publication définitive donc information définitive o ko changer kate ba l'axi biso te faire obeta na point donc ils na ba point na ebité to benga yango nini non to benga ngo eloko yo pesi mutu ba pied passe parce que na ba CC zo ba make ba ko créer les faire beta playback na stade OK ata 2 ou 3 minutes yango ndeta mususu na sima nango bazolinga babata mawana po ba ke faire ko la prestation na stade des martyrs entre temps to perdre fali élément ya munene donc ceux qui vont créer les faire playback to sutukate na sens nini fali wa bandaki na plan na bango il fallait pas beta playback na stade et puis à kende esplanade le coup la fallait aza susute à céder les faire donc faire à combler ba vide nyonso fallait assumer donc playback wana à faire ko ça la communication nango et mema public. Pourquoi? Parce que bateau francophonie il faut rendre compte que jour à Liboso tout le monde a qui engouement na longue artiste moko
chef de l'état azaki na stade image ekendaki kitoko jour asuka lokola tozomona ezokenda ndenge mwa libabe stade ebetampiaka lokola fali alongwe il faut tozala na fere pour public affaire soki bakoya ebele na terme ya défi ya kodéfier bawarrior esalaki ntango chef de l'état asala discours na ye bacaméra wana baneti bacaméra na biso te ezalaka leader asali mpiaka bofilme kaka leader bamindele bafilmaka stade mobimba siko bato mpo ebima image ya bien bato bakamwa teke o stade etonda jour ya ouverture ndeni lelo boye président aobeta on dirait et président asala discours on dirait na matanga moko boye stade ya vide d'où ozomona communication ça na précision te par rapport à esika faire obete là parce que ceux qui balobi que faire obete na esplanade bato ba OK sous stade te loko la faire ego la bazo créer l'équipe pour moni faire ego la azanti moto yo ana nyongo bakangi esiko te babi catch babi non ndio zaboye to ce service ko na yo na choité donc à travers yo communiquer bato no na ba ya pour chef de l'état samboité stade à la plein ozomona yango ozomona ke soit stade esplanade donc précision aux alaté parce que même Moka côté organisation francophonie il faut tout image bien que to bandaki na plein to ceux qui sont na plein maître Gims a fait si précision en place na yezara les 6 oui il mon père bon après on confirmer puis makambo belete pour parce que soit confirmer les sous et qu'on s'appelle les sous. Du coup, ça nous renvoie dans la lettre à Fali pour un changement des programmes, des organisations. On a bien dit autres pour. Bon, ça quand même responsable était que au bet dans le stade après au bengue sur ce qui était changé. À retirer publication, page officielle. C'est pas beau. En tout cas, merci beaucoup tonton Bev. Bah, signaler ngakuna mais oko signaler ngala nous boité sans ko balancer les bisons éléments oyo et on se retrouve tout juste après. Saratola TV. Yemoko. Yes. En direct. Il est padre. Ouais, félicitations à eux qui n'a moni, n'a gang, na musique. Félicitations les gars. Merci. Et les amourailles, mais. Merci. Merci. On est de Konayo? Si. On est ensemble. Michel. Baba, assieds-toi dessus. Assieds-toi, Baba. Sur la place. Il y a le vol et le guide. Oui, ça va. C'est pour plus de attitude de pareil, il faut qu'il y ait aussi pas de choses. On a bien bon, tout le monde a eu, mais ils m'ont envoyé, ils ont empêché ma vie. Pour ça, c'est Pascal. C'est Pascal. Ah oui, direct. Gandhi, on dit, ouais. Donc, Gandhi, on a qui sont là aussi dans Gandhi. On dit la 4 soirs. Bien sûr, ah ouais. Ah oui, il fait avant moi. Ah oui. Non, félicitations pour ce moment aussi. Puis, récemment, nous avons trouvé une matanga. Saratola TV. Ferré. Des mères. On a bien mon charabouité des mères. Il dépasse. Victor Bev. Comment on a ôté? Ah, Gims c'est autant de Gandhi. Comment on a ôté? Ouais. Moni, hein? Est-ce que ça, moi, featuring? Donc, vos impressions d'abord. Nebo mon vidéo, s'il vous plaît, réalisateur, bon illustrer image. Malgré tout, outil na on a régie. Bon illustrer les bisous. Le bas. Ndenge binosko botali yango image ezo lekana. Des mères bandes. Des mères analyse ni oko sala. Bon. Que faire aza o aloba na batu ke bazalaki. Bino ba sapona bino soki ba masese soki ni. Na biboye. Na otala image. Na lobi ke faire aza o abanda ko loba na batu ke bazalaki.
en réalité c'est ndeye c'est explicite faire aloba na biso que tantine Fanny mamlo wa basi batuna sango na ye baluka koyeba mamu na ye etc. yaza vreno kwa tika likambute abaka olanda koko dia nzombo na sima ipe na kita mon fleri to koko dia nzombo kota ye na sima ka koko dia nzombo ya noko a l'accès à esprit faire anoko ba benga été pour la inauguration le roi ba fani ba tima kelele noko akimi pour que ba lukele place pour ya rara pemenia tantine Fanny pendant que l'équipe n'est pas acquise baninga bazama basi kuna o franco PD francophonie nzoka ya zo envier ka estika franco PD abetaka jour mona mwasi yo so mwa mobale zo luka sa ka jour mwa mwasi quand soit c'est deux rien ata draga bongo eza brutal OK yaza noko mais akimi alors sali caprice bilo ya sali wana bilo basi basala koluka ka bacha oka esika batu baza basi nde barabisalela ase mamba garçon princesse basala ase ba caprice ba fier mama bondela e baluka basala ali muke ye wana albonga mi asali video alati bamona engaye yo na ye muke abonga mi asali su video ngayo na ye on benga wa tuti monzele abongisi soka lembi veste tie polo nyoso ba changement de fréquence changement eza mambo basi basala mais abenga batu batantine Fanny ya lobe na batu ke ya za mawelisa te bafali ni baba mawelisa bafali tout basigné ba contrat to moni ni jour ni photo ni image mais kaya ye kutu contrat ezali important te ka photo mbangu kosala ba video na bato ya francophonie ka poala kisa ya lobaki ya complexe te yango yemba na français te lelo akomi même rappeur oyo azobenga UPA beko baninga bazomutu na mutu azolobela mambo ya corona na monoko na ye po apermettre ke bato ya communauté ne bayoka mais ya yembi corona na anglais Tricia Lobaka qui est international pendant que ba américain baza déjà obile Tricia Lobaka anglais na yo na anglais pour international ezaki na pays na monde anglais ya ye wa yemba na corona ya na accès ya ba Nigérien ya ba Nigérien te pour ba Nigérien ba de na ba tout face idibia ba communiquer na anglais na bango ba yoka ba Ghanéen te ya ba sud africain te zadi anglais na ezata na accès à pays monté kabiso wa donc pour ani ko yema no kate na munoko ata na français et permettre ba tino so ba yoka yetem datine fallait en anglais yetem datine fallait en français babi sensibiliser population na ba sokola maboko pour la corona yo artistes et musiciens congolais et Afrique francophone mwimbi na anglais ta niveau ya complexe c'est-à-dire le quoi le monde entier on parle on a touché les mondes dans Nzembo corona qu'est-ce que c'est devenu et puis c'est signe d'or et apporter nini na carrière ne soit le bande ka to sokola maboko na corona oh quatrième fois Wakatembo sali. Des mères de nuances. Des mingongo. Même l'école là bas bata oyemba. Oui. Puis baba ndela fort. Et puis baba ça ça ba repeat. Allez siko lelo ama welisa te mbangu esika gimso vanda. Ok, ça pas juna jana. Te nani Tricia Lobaka depa bayaki otala ya faire nenda kwa faire. Tricia le coûter. Donc yo bat ben anda kuno ba ça so makamunde baze pa bango. Ba servi on a Fanta canette. Ba servi on Fanta canette. Ya 1500. Bon bon ya poulet mayo. C'est pas bon makasi ya ko pesa ta champagne te faire alinga kuti makasi. Ata whisky ya 500 francs bo soupe na to. 500 francs wapi. Oh wana msusi ya 4500. Whisky na 4500. Ngamela ratene bande. Ba fa nti faire le ram tayo beta kim si matolo ba bimisa
sele bilamba mutu nanda unemo ati chapeau agité nanda kunemo ka katela batu kazo kao Gims auti kuna uti wapi bima obete kutu karazo kipeta eti avec na kiti ba otu na ko Gims moni ndeko note bo si bo sololi yo batu ba nanda kunondo zo tuna Gandhi Gims utana Gandhi azo luka ye nanda dezeno pa na ete ba pa ya ba olia na ba papier ya poulet mayo banda poulet mayo abasanité mutu so na niveau affaire epenza ako kata bouger ta suka ka wana parce que zake panete très bien c'est pas faire dans tolo ba Gims auti olala faire on yo mona kala ki bolongi basa ke ni leader la li Gims auti olamuka na pongi faire banda yaki azozela ye na papa junana banda faire avandaki Gims pa yo moni pe muninga pe abonde za okoti ata muto yebi te na politesse za so okoti moni bato ba pesa bonjour ata bonjour ata liboko ata kola data nini ba représenter ba na makasi bo yazaka mawelisa te akesani epa Gims et to mona biso so na vidéo ndeni ni juna jana nazo forcer bango ba solola parce que deuxième vidéo wana obomona ebimi wana eza parce que ba forcer bango te ko bosa vidéo mo ga bien boyo ça fali mutema pasi epesa makambo le musu ba esi ko boyo ça fali mutema pasi te ba esi kataka muninga yebo solola bosola tuna jana nazo forcer Gandhi omonite omoni de côté musiko Gandhi pe c'est ka benga ka pa juna jana na po asala pont tala neti Gims alobi publicité na ye ke na obeta na explanade les 6 et tout ye panique ya panique beta ekobika na obeta rappel les 6 et puis yoga muninga lobi na obeta pesi date ne au complet alobi loté mais le quoi Dani, comment on dit qu'on est ferré? Yagola. Azara complexé à Fali, à Weleli Mbalamoko. Oui, oui, je vais jouer les 6 et je serai aussi à ton concert les 5. Et c'est Gims Sabah. Non, soit la Lika, Ayaba Matia. Gims Saloba quelque chose de français sur ferré. Oh, Gims ce jour à l'Oba, on a fallu dans un pays étranger. Ah, il y a un impact, c'était. Il y a des fois comme Azana podium, il y a un téléman Matia Gims. Alors, on a Congolais, on a biso, habite en France. Il y a Yawa. Gims, allez frapper les taper les mains pour Gims. Allez y frapper les mains, taper les mains. Allez y comment on va faire la française de confondre. Allez Jessico Azolinga qui est va présenter pe grand frère. Mouton ben ferré. Yo ça va bien. On dit tout ça là qui. Bon le montage. Ferré. Respect. Donc respect, est-ce que baby que faire ça mukolo afali? Faire à mukolo à Gims. Mais Gims a bien fallu grand frère. Moi ben a fait référer dans des petits fallait comme ça se passe. Ezaïte ateka beaucoup l'autre. Vraiment. Ligola via visibilité. Ligola super matembele. Boya lo banda ko boya yo comme au dembela ngozo sango na retard. Oyo ça non ba retard na ba gali garvin na ba inos bi ba na charisme. Ferana banda vande na ba tu minu ka libanda. Il est gentil là accueillant. Bino. Oh c'est ka makasi bo. Kende na ndako ya ba star na mso fallait kutana na ba Matt Pokora, ba Chris Brown, ba to ana nyonso wana. C'est que fait na habité, il faut pas louer les prothèses. Ba télé. Donc on va passer. Yo do siti c'est solide, ça c'est pas émission combien elle dans la moi no agolo o. Émission combien elle ya o taba to. Bon bien té. Bon choqué. Akomo sala. Tozala ki ayo lo bay o luka ba. Yo uto luka, zela yo uto luka ba to ake. Baza wapi ba ya otala yes ko ya amoni émission comme igu. Ba doso ba vanda na immeuble ba zongi banda. Donc d'habiter point de vue d'ailleurs pour te clôturer parce que ma vidéo est bimini balé mon peu bimi oh et bimi liboso na apparemment ba teka nango te biso nde to nango donc oh mususa mi balé bimi ba osala ba vidéo et tout ngai elo ka et comme singa place obenga faire ça ce sont nos artistes qui nous représentent. Donc il y a Gims Sami Pessi Valère, donc Falinda Ferenda représentera bango. Na habité aux yeux on est ni na ba vidéo on y sur déjà et puis bagolo ba fier nango. Non bagolo ba ilo balingité. Déjà ce qui est clair ezanini, eza que faire ego là na moment où Azou Lucas s'est frotté na mutu a raté Fali. Il faut se frotter na Gims. Na Gims. Parce que faire ego là ça a besoin de continuité et actualité. Moi faire ego là quand il y a un monde où il faut proposer à l'actualité. Faire ça dans monde à proposer à l'actualité. Faire tant à petit stade
à qui fait spam et comme il faut maintenir l'actualité. Si quoi on doit sauter sur tout ce qui bouge pour attirer l'actualité. Comment on a tressé les aroleka la pièce est en mode ndenga kosi biso ke andaka ndaka feri mtera mulili ndengwana yoko takuna ya tika ya na bakiti ana ndaka kitoko koloba ke molili laxité ke ndako ya mabe fera na ndaka kitoko luminosité wana ndete modèle la lumière ya ndako na yangwana te parce que ndako wana sotala ngo bien en place ba vani wana et ani salon salle à manger et ani ndako ya appartement so qui Tracy eleza comme une capacité au lobake ndako wana eza faire eza salité. Soki place ba vanda wana ndako faire eza salité. Pour zo mona eza appartement, eza nelo hotel. Diva faire eza wapi? Pour faire ana bakisa kitoko. Donc Tracy okosi mabe makasi. Loba. Donc comment on a boyé à un moment ils ont choqué. Comment on a que Lelo faire ba benge maweli sa terre. Bon lobake akuta na star. Ozo mona teke ba oloba mutu to azo ya Congo faut kutanka na faire parce que Barbara parvient à kuta na faire Gims a kuta na faire ben ba lobaka ya après yagola lobako après tant tozo évoluer en termes ya makamande tozo mona la boy ozo mona que c'est forcé. Même t'as ba compliment au Gims ça la faire au moins que on s'en maloba ça la sur faire pour au moins on a été dans commission na prouesse nini mon jour à matin à podium a fallu malobé facilement au grand frère dans la réception Nzela j'ai appris des notes de la rumba tout ça ce que kota faire abi bateau ba représenter biso Gims ça mi mon important si ko yé moi comme important bateau faire ba yo ka ta mambo za pepe na moto pona ba poster kaka Albi ce sont les artistes qui nous représentent les grands ferrés. Il a atteint un stade où il remplit des stades. Faire ça dit combien de stades à part stade à Martin. Donc même Gims Azo Chola Azo Kosa Ebwe faire Azo Sekanae. Il a atteint un stade où il remplit des stades aujourd'hui. Aujourd'hui, à quel âge? Na année nini? En 2023. Donc bidon sur biozo quand c'est ça compliment mais. Zoka. Bon béton on a dans sens il y a éveil à conscience. Est-ce que faire comprendre en français? Qu'est-ce qui lui manque? Et là, il pas de problème. Ambition. Mais c'est que faire ambition, c'est inutile à critiquer. Oui, ambition. Si vous y a ambition, elle dépend de la fan. Non, tu as un problème encore entre Gims na fait les amis, tu as un positionnement. On est Gims na France, ça a un déclin. Ça a un mois chute. Donc Gims Sotali, si quand le bon comme nangai. Gims Sotali depuis moi. Kosi biso na moi wana. Ça shit. Bon, Gims a un mois shit na France wana. OK. Mutamta ba makamne. Sotali depuis moi battant l'équipe au monde que Gims a linga plus à conquérir public congolais à wato quinois. Ozomona. Donc Aza obligé à Yakaming. C'est Gims qui a insisté à bêta ma francophonie. Pour comprendre qu'en France bah rejeter parce que plaque tournante avec la consommation musique n'est en France. Normalement Gims so banga contacter na France et non à na Congo. Voilà. Imagine toi bato Vivendi ba signer na Fali mais signer na Gims té. Gims est na makambo comité à bato Congo ba organiser ba créer ba nuit de la francophonie. Donc les deux artistes bazo Luka place nini bako telema. Ferré azoluka appui Gims azoluka pe à côté dans le public parce qu'aujourd'hui on va dire que Gims il y a même toujours représenter musique na biso c'est faux. Gims habite la musique représenter biso soute Gims habite à rumba ayemba na lingala te Congo ta représenter la musique qui a France voilà ayemba na lingala te habite à rumba te à représenter la musique qui a France donc koloba que Gims azali muto représenter musique à Congo to drapeau à Congo il y a le kuta makasi lobi ande ba comment ko ba seben na banzemu na bango kala baza ko ta seben te et puis Gims na makambo il y a Macron awa Gims a besoin de discours nini non à quoi accompagner Macron té pour yene mdoza France bazo financer makambo ya guerre na est na Rwanda makambo francophonie où tu as France Gims a endeni vraiment que artiste na biso à un moment tu élèves on a bisika morobo il faut appeler ça biso exemple mais surtout tali pe na fond na ngomo na keza ba discours musu za makambo mususu mais après et ça a plaisir au moment que na makambo be Gims obeta faire à Kobeta. Mais comment on a vitesse au faire égale à Kendeli Koluka Gims à Lukanet ni pas Gims. Featuring apparemment. Après ça Bayembi.
Bon, faire un langue, ni Gims un langue. Non, featuring qui parle en haut, pourquoi? À replacer ma top line na linga, là Gims ça ligne en français. Allo ba français bien demain. Gims ça yembi regarde moi. Eh nani faire. Ah yemba. Ka bon. Moi chanson préférée na nga. OK. Donc fona notara parmi ba. Bon, il y a papa ça sur Zarani. Vite Imana. Oh moi aux hommes ça va dire c'est quand même bon. Bon artiste préféré à papa Sassou. Question. Talakuna. Artiste préféré à papa Sassou. Allez là. En tout cas, analyse à l'élo et soukano a. Toya parce que les 7 to la muka. Tenga ku tuka onde na monete. Mukile aussi là dans l'obité. Mais nako le kapena. Nako le kapena stade na Bapaya. Ils aiment Bapaya bakende. Nangana le kanesplanade. Faire azakuna. Lo les 5. Zakuna lobby. Té ya le. Lelo na Gims ça na faire bien aux alats. Il va venir regarder son frère. Mais ta position. Après Gims n'est héritier. Héritier au clôturé. Kalelo. Lelo. Et autant sous Gims c'est tant super à Kitty déjà pour comme déjà toi qui est 22h. Si on est Gims pena tanga oyemba ba congolais pour basa ni poto on a poème français makasi. Ça fait comme jamais. Bella. Oh Bella. Il faut que ça habite Bella lobby. Yo ke beta Bella pour nous moyen. Pas yemba solo. Pour nemi ma yenda. Ezaka lo ba Bella. Lobby. Hein? Eh Fabregas. Yo Fabregas fait. Tout le ballon que Fabregas a bunga umba. C'est nuit de la francophonie. Eh. Faut dire en français. Bando ça va ba yemba na français bando lingate. Comment luka ba impressionner ba français na français. Muko ba. Wenga tanta na bi oh Gims abeti avant boendeni. Otala boendeni. Ata oui oh Fabregas. To yemba va Gims. Eh. Mais vu que francophone et sopisi ba musicien hein. Ba musicien na biso ba sopani pena. Oyebi ba laxi biso niveau bagage na bango. Ba luka ba grande production. Voilà Sunan. Est-ce que vous avez bien pour le JB? Il y a solo. Nathalie prestation Ouera. Nano c'est la période Ouera ndem to fouté. Ouera aime mieux que JB. Ayembende Augustine. Té ayembi pena bien. Dis moi na qui na wote. Ayembi ba Alain Koutoula. Abo ine complexe. Betine Biemba. Abo i complexe hein. Té ayembi bien. Na lingala. En tout cas na koyemba boy Ouera mieux chanter que JB. Ya on a lobi tabo na yeba nzembo français oye. JB aime français té. JB aime ba zongelanga Alain. Yango, Ojuango. Ojuango. Et Azaï na rime. Ah, grim. Chante avec moi. Bon, déjà, tu as le micro, moi, mais ça n'a été. Chante avec moi. Chante avec moi. Il y a la chose à vision musicale. Moi, il fallait qu'on ma vision musicale ne me permet. Tout le monde chante avec moi. Il y a un micro. Il y a chante avec moi. Il y a un ici. Voyez, ok, mais ça peut son écoute à te que des voix. Pour compter bateau. Il fallait comme ça musique passive pardon. Na préfère playback. Fallait comme musique passive. Comment on a artiste mususu ba ça la simple et mané playback bino bo finga ngo. OK, JB soit il mané playback mais nyo so exact. Nyo so exact. Enga bomba ou bien soit celle là qui autotune. Autotune. Ba nga ba régler. Ba cheye. Voilà. Bango ba we manga na autotune te baboy. Ah, tala siko. Ba ça là on a studio. Ba là il vient wana ba be. Tala siko. Fere yemo kuta kata banzadi. Fere na marti akata banzadi. Akata banzadi. Qui était la concert na biba qui on retravailler son. Ba travailler son. Papa ya ba kende. Ah, papa ba kende. Non, total ngo kaka. Papa ba kende. Donc to bomba na secret. Oui que toi na biloko. Ah ba pa yo so ba ke. Yango auto bimisa abimisa ki auto bimisa ba nini na. Faire été abimisi concert na stade menti donc son ana toyo que ça travailler qui au voix. Tala concert na bien mon parti mo boy azoyemba. Tala concert na bien mon parti mo azoyemba. Alongo le micro mais vone ebima. A combien ndoki? Alongo le micro. Mais voye ebima. Nzembo e continue oh. Nzembo e continue. Oh.
Et puis tant oyoka, moni concert live, oyoka na batu boganga, oyoka na batu. Donc faire à côté un studio. Moi quand salaka acoustique. Akenda studio sali électro-acoustique. Parce que on a une guitare sèche boyo, so mona mutazo imba bozo ka be faire ma bozo be. Et tu as ba lukanda kuna ka batumba na bafana faire. Pour acoustique. On a essayé bon acoustique na faire à côté studio. Demain papa ya bakende. Papa ya bakende. Demain papa ya bakende. So papa ya bakende. Toi na ba dossier. Ja Ariachou. Ariachou. Ba audio eza. Ferré, Fali. Marc Tabou. Fali ba dossier ça. Bongo Kofi. Bango 4 bazawa na kana voice wana. Et bongo Kofi pe. Yaza kuna te. Ah, Kofi aza na couple wana mususu. Siko ye pe. Papa ya bakende. Ayaza côté kuna. Na couple. Oh, vidéo wana. Papa ya bakende. Me réveiller. Voilà. Je t'aime. Alors tes chapeau kobo. Alors tes chapeau oyo. Azaï Pamba. Alors tes chapeau oyo. Avant de ça la vidéo, ça chapeau oyo. Après ou à part one. Mais il faut pas que Cindy auto kufela. Faire sous. Cindy auto kufende le bini. Choc. Double choc. Double choc. Na ba dossier. Papa ya kende ko. Papa balinga so okete so bo teka ba secret bo. Ah balinga ba yo kama. Oh là bo francophone ba prolonger des semaines. Comment ça émission na kana français? C'est papa. Pourquoi ba kena bango? Ba yo kana musika. Mais ba okamwa kabi. Ah mais tozaki sur place. Na comment ça ka émission na français? Pour ni to bomba. Mukimbo mbeyeba. Waze quoi pe dossier neza. Oui bien. Waze quoi? Demain. Demain solo. Hein? Boza ka caméra kanga waka. Na monete tokata kaka. Pour ba dossier chroniqueur wana na chroniqueuse wana pe. Mais be va comme ça. Tokata émission ko. Et puis babi. Papa ya bakende. Babi tantine wana. Ya pembe. Ouais ya pembe. Babi Tika. Tantine ana pembe ana waza moi derrière boy. Ye wana. Babi aza moi sinaite. Na bango. Abima na azo sanga bango. Na bango. Babi pe na mese wana. To ba papa ya bakende kata. Les 7. Ça annonce pardon Zéla. Rendez-vous à ne pas manquer. C'est avec beaucoup d'humiliation on a annoncé bino date. Humilité. Humiliation. Continue. Nous avons corrigé faire ça loba. Yo corrigé. Continuité. Et l'artiste à ça loba. Cultivons la haine. Oh oui. Les 7 rendez-vous à ne pas manquer. Et monsieur qui est zongi. Nyonso o tozo bomba tozo protéger pour papa ya ba yo kate ba ebate. Rendez-vous ezaka moko les 7. Mais wapi na komi lo kwa faire. Ici que les gâteaux ebité. Ebanité. Ne fallait le barabozo ba bic na ba feuille. Les 7 ba doit zo ba agenda, ba bloc note na ba stylo. Dans matière eza. Bye. Bye bye.